Parce que si tu as bien makambo nyonso mo pépé zo le kalelo na mokila lelo, so de la niang vrai eza comme a dit en attente de la fin. La signe attente de la fin est comme au monana. Mutabeli ta kufi dans les vides. Pour te dire qu'il enlèvement koya. Oh biso total na ba télévision les a imagination oh batu bakanisa ki enlèvement oya to vandi bo maman a pio na kei. Mais après enlèvement jugement pe kozala. Parce que oh ils ont les kalelo na milliers na biso. Et comme un problème spirituel. Parce que les signes que Jésus a lobaki, il y a un comme ça. Alors un problème spirituel, nous tournons place à Vadi, na qui place à Zali. Même là, les fans de Hollande, biso mon place au Vandi, tout banda comme tala sikoyo. Na otambola ndenge nini. On a makabilengia ya mukiata mukie parce que tokomi ko sala tokomi ndenge na komo kanisa mingi tokomi sala makambo ebele tokomi zo sens ya raisonnement ka soki muta kufi tolo bango chaque fois siko akufaki masirika na kuna photo mo ya souvenir ona nango awa na peso ngo bimisango to aki na oyo to ina nanda kwa sasu mutamema biso siko pululu na lobaki on la fois passée siko pe ya mema biso siko parmi bato nyoso kedaki oyo wana 3 personnes ba batiki biso nani bandaki na masirika siko pululu na tokufa vela biso dali kamba na peso photo o tiela baninga ba mona souvenir ona eza vraiment pas si na côte Salem sous maman livre tant sous na ba bêtise mo robon alors bien par rapport à ma sous qui cite le nom de maman livre na makambo o écoute talieti pour citer comme maman pour citer la première dame honoraire c'est-à-dire la maman oyo azako suma biso mingi une dame qui a un grand cœur qui aide des artistes mais aujourd'hui c'est comme si aide naé comme c'est un beau loba mabe à chaque fois soka bia kanga maboko bino mo boyebi passion to na Congo passion artiste comédien bazana ngo to bundaka na musala poto sepelisa bino bato botala biso mais quand même vous en amitié mais mon bobé que l'état maman na maboko bo baki malgré pas si attaque au finga mais président frère malade il y avait na biso ils a médecin tayebi mais oh to yo kana ba rimer albi soit disant pancréas ou pancréas celui biso ba lobi cancer de foie cancer de poumon cancer de cœur tout ça ba interprété na ndenge na bango mais tout l'auteur retenu que Dadi Kambala kufi na Kinshasa kende oui na yoki kende ente ba opéra ki na hôpital ya Munich Ngalema ba fan tona vraiment te makambo ekomaki na matanga Chiko Pululu ekoma na matanga ya Dadi Kambala te parce que est-ce que moi ça Dadi Kambala akosala makelele tendenge moi ça Pululu akomosala lelo je ne pense pas parce que avant la maturité sur mon avant on a parlé à rien. Alors rien, ça veut dire que si ma communion sur ma beaucoup de famille, na famille artistique. Dadi Kambala, Susuki Ntomina, Tapis Rouge, Ligue des Champions. Business Ambongo. Business Ambongo. Papa Bio, Monsieur Bio. Mobali à moi Simoko. Mukingo Mwambe. Likambo na moto te. Eh bisengo eh. Nako bomanzo. Pona tika mokilo. Zezo Dadi Kambala. Siko tala ba kombo na nyonso na suka suki sebiso mwana maternel. Aishwa kati. Tokanisa. Nous vivons. Pour vendre place moko. Omoni bato nous vivons. Na kolo ba no vérité. Bangonde ba sala ba créer polémique. Bangonde ba komisa ba ta rancune. Mais pourtant par contre ils sont dans le bon parce que notre Dadi Kambala lorsqu'il était encore vivant tout le monde ba image dans les réseaux sociaux, tout le monde y a na chaîne de télévision, oh bino bo sali en coulisses sans pour autant les autres puissent voir sa présence. To sali en bongo pona. Au moins plus sortir sa message de Dieu. Le boko epesi na gauche, droite et gauche, droite ça y est bâti. C'est ça la devise à Bomoko. On peut faire pour quelqu'un. Non, ça la pour na Gilio. Faut battre baye baga qui na au kabela Gilio pour na ni c'est l'orgueil. Nzamba linga ngote. Non, artiste fallu pour mettre les 28.
wana kulutu na lela effort wana vena ngai na lela Hotel Arena. Félicitations na Abeta parce que yango ndale sa bana ye Abeta bato musu ba tsami tema mabe za ba compte rendre ndé ko ba vrai combattant ba comprendre ba faire vous comprendre na sali bon pona vena ngai Ketchu premier poye baké nazala fanatique da ye banda bo mwana na biso mwana na wana bia bokila lokondo vila ka kemikili to ko mona vena biso mabelisa ça rappelle kala mais après ce qui pouvoir mabelisa tika biso qui ça c'est tika vide musique folklorique ya ba mongo eza les sous ndenge za kité ba rene loko ba obeta la bango ba ndenge musu ba obeta la bo mais bato ba la 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 ba viona za soute vena na Bokechu eloko na senga eloko na reketa ka makasi solo mona vena ngai au que de balikolo au sala boye na reketa surtout pour na vena na Bokechu viona si le longa na posa na ye côté art. Merci. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a Afrique Elengi Mbote Mingi Païwa puis Bozwami. Nous allons dans la République démocratique du Congo, Kinshasa, capitale de la RDC. Là où nous sommes en deuil, nous avons perdu l'un des artistes congolais, comédien, Dadi Dikambala, Dintoso Kitomina Toyambi. Président Christian Shogan, Yazali, fondateur Yabomoko, Nde Naye, Akopesa Biso Makanisi. Par rapport d'abord à la disparition, il y a président Dadi Dikambala et par rapport il y a Bomoko Ndengezotambola. Et puis point de vue Naye, par rapport il y a disparition d'artistes na moi lelo parce que Toyoki moi mingi eza banda kubozo kotande bazo liabino eza bato bozo consulter nde bazo bomaboma bino. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même pas 3 mois de perdre Chiko Pululu, lelo le sous Dadi Dikambala Keyi. Est-ce qu'il fallait tozonga na makolo? Il y a pasteur de la foi, le bagi que non, il faut artistes et comédiens ba prier bas à l'ensemble pour ba kufa pas en pambaté. Numéro de Nabiso a déjà affiché. Au ben Nabiso en pleine émission parce que tu as mis Christian Shoga, fondateur ya Bomoko président. Bonjour. Bonjour Gilio. Merci parce qu'il y a mis d'abord invitation à Ngambé de la presse. Ngambé zalem susu monsieur a Ngambé lem susu azo se manquer dans santé na ya me pese Ngambé. Mais Ngambé senti pena ki Ngambé de longues jambes de la presse santé divine de la presse c'est Gilio. Merci président. Président, vieux Dadi Dikambala Koufi. D'abord tant yo yokaki yango et puis to yokaki lobby ki ozalaki place matanga ezalaki ben impression na yo to sentiment ozalaki na. Sentiment na cause na sentiment de 1 parce que liwa eza liwa jour na yokaki Dadi Dikambala car neto misana ko yoka soki ndeko atiki batu ndenge ezalaka et le bezaki mercredi le mardi à partir pour un côté on a parlé avant 20h après on avait entendu dans la télévision mais on a qui entendu la télévision on a pu ce témoignage vrai on a comme consentir on dirait l'esprit non ça tu dirais donc comme banga na zui malili na ndako non ça tu dirais non comme kanisa sikoyo ba bandeko batika biso na mo kanisa ka dans les vidéos donc ko banga na kinga muna parler na obanga kaka na bani siko ta film on a constaté na film mais film ngo ezala ngona ba drame ya makasi mais
moko na mona vient na Chiko Lubanda 2 fois maître à Benga. Ok, c'est choga na oki dadi dikambala kufinga bi oti akufite azana un neto yoka biso yo skazana un akene ba soin na limite akufi me bato balinga bomba bato pona nini nyonso kokomaka ba titre na bango ya buzoba oko tsekola tsa ba photo bato na buzoba na internet oyo pona nini après moko ser moko benga na Londres Riget Masamba o choga ni na oyo ko dadi dikambala kufinga bi akufite ona ba appel normal les autres côté la mapena ngabita kufite normal avant nanga na otala nanga écran mon habité nazo na chombo natala nanu na koti na net natala bona koti kana statut ya batu natala nota ba statut na mona déjà ba photo ya Dadi Dikambala plein na ba statut après na ko benga maman Vincent Lekinaye o ngali nga pena ko zo ba information na source na ye na ti na bengi Vincent ya mbataza ba occuper après moi ya mbanga bi na frère Dadi Dikambala atiki biso akufi nena boto kutoza kuna morgue to côté na Maroc kati chombo na zui temps ya banasiko ko méditer ko tala siko c'est quoi au juste je suis autoébi que secret liwa c'est Dieu bien sûr nzambo linga te ya biso nini biso ba comédien. Très bien. Président, tu as vraiment osé na moi apaisement parce que yo osé la moi sagesse parce que outi pe na ba groupe évangéliste place penda prière ezalaki tu es bien na ba séminaire na ba retraite ma kambe belé. Qu'est-ce qui se passe dans le monde lelo ya ba artiste? Et tant que homme spirituel et puis tant que artiste, qu'est-ce qui se passe? Tu perdre vie Mindweri, Mindondo, Pouloulou, lelo Dadi Dikambala. Qu'est-ce qui se passe? Ben au juste eloko eza nango te eloko eza te oyo nga nakoki koloba parce que naza prophète te naza nzambe te secret liwa aza nzambe kaka nde ayebi yango mais toyebi ke bible elobi tout ce qui est révélé est condamné par de prière. Alors ntango bapesi message oyo epai ya pasteur de la foi parce que jusque là mpo ngai nandima ba pasteur bindima ndima te je te jure nandima na ba pasteur bindima ndima te parce que tokomi na temps de la fin tokaki toyebi message au Jésus bisabi na temps de la fin il y aura de faux pasteurs au bakoya ebele bakoya na kombo nanga ba prophète ebele bakoya na kombo nanga mais bakozala ya ngai te parce que sotali bien makambo nyonso mopepe ozoleka lelo na mokila lelo so de la niango vrai eza tokomi koma dia na temps de la fin ba signe à temps de la fin et komonana mutabeli ta kufi dans les vides pour te dire enlèvement ekoya o biso totala na ba télévision les imagination o batu bakanisa ki enlèvement yoya to fandi bo maman pio na kei mais après enlèvement jugement pe kozala bato ba ozala enlever est-ce que ba le kana jugement te est-ce que bazaki saint mais tu so comprendre cela veut dire o biso to kanisaka tout ça là on a filmé parce que nous sommes quand même les réalisateurs bazaba demi-dieu parce que tout ça la film à imagination on a imaginé on a créé tant qu'on a créé voilà mais ce que ils ont les calendriers na milliers na biso et comme un problème spirituel parce que ba signe oyo Jésus lobaki yango ekomi kopesama alors un problème comme spirituel mutu na mutu place avadi na kiti place azali même na ba fando ba olanda biso pour ça que biso ba théâtre te ba te belé ba okufa soki na mama ye moke na partout dans le monde ba okufa soki le na mama ye mo 50 personnes ba okufa ya bino ndezo lobisa moi mingi quoi ezo lobisa mingi parce que vous êtes des artistes voilà ça combo déjà so peser déjà on peser déjà ce ba tala 1 million de personnes comme déjà na valeur il y a 1 million de personnes dans tout moko ozomona omoni lelo biso moko place ovandi to bana ko mitala sikoyo na otambola ndenge nini pona makabilengia ya mukia tamukie parce que tokomi ko sala tokomi ndenga na komo kanisa mingi tokomi sala makambo belé tokomi zo sens ya raisonnement ka soki mutakufi au monde na ba réseaux sociaux boni bola na nzambe mais à chaque fois quand nous on passe à la tous les canaux émission to lobaka plus message de Dieu pour la kisabatuki non na wuti na groupe chrétien na banga nzambe mais parce que je suis pas parfait aussi na parfaité nous allons imitateur nzambe à 100% parce que Bible dit tous allons imitateur na ye comment parce que tous allons mukili on a peut-être to kokana à 100% pour Dieu il est jaloux
Non, monter on dit na moni. Te outi ba on a ba racine wana ba kiro ba genda. Ba kiro ba genda ba tika na kati ya évangéliste. Omoni biso ba auto vandi to bana siko kotala. To sala musala moko eza noble. Eza musala nzambe apesi biso po métier donc nzambe apesi na po Christian kene na mukili o potama o utama bele. Ndia sala biso mabele. Au kola au sala musala moko don moko au tangi la classe au métier ngo ezala ya yo pour ta vie au kolesa bana na yo. Alors biso na vita mususu tango yo koli au saleli yango to bosala siko ke nzambe mutu asala ki ko sala musala wana. Omoni nzambe mutu asala ki yo sala musala wana. Après to komaka kokotisa makambu ya mabe na ba métier oyo nzambe apesi biso. Parce que la moussala to sala, tu as deux pouvoirs. Pouvoir de Dieu et pouvoir il y a diable. Merci parce que yo moko reconnaître un peu mission. Et yo non loba, tu as deux pouvoirs. Na dès tout temps na mukili boye. Si tu n'es pas dans l'éternel. Cela veut dire que tu es dans les ténèbres. Si tu es dans l'éternel, tu es dans les ténèbres. Oui. En plus, dans des pouvoirs wana, ceux qui ont le pouvoir de mon côté, aux an nil. On comprend ça c'est non loba. Nil par rapport à quoi? Parce que arot biso to sala boulot to sala métier biso to sala et senga et là au moins secondo likolo et protéger yo. Alors ba oyo balingaka vie appréciée. Vie en bango de bakinda okota bikota kota po apparaître. Mais oyo nzambe bakindaka molo molo. Comment ni? C'est-à-dire ngai na koti plus na. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne comprends pas ce que je parle. Mais on continue la profondeur spirituelle. Ça veut dire que non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, biso, tant que tu vas dans Moussala, Oyo, tu as avancé dans la question. On dirait dans l'étape. Bien. Dadi Kambala vient à Kasavubu. Si, il y a Kasavubu. Donc, il y a ma belle à Kavé. On a appelé grandi Kasavubu. Vieux Farage. L'objet que tu as beau salaire, il Banalia. Banalia Farage, c'est compliqué. Puis, ça à peu près. Et quand même le système de jeunes, on a virage. Il y a un système à venir. Mettez-moi si, ma beau. Vers Farage. Baza Bavio Babandi, à ta doyen, et né dans âge, il y a boulot aussi. Oui. Parce que bavio ba bandi boulot il y a la swaba la série v na longwenjili ayeko vanda ko tia siège na Kasavubu via tout là parce que via tout là zaki monko ya ba petit pépé kali. Alors empire baku bane ko répéter na bayaya yango via tout là peut-être mazaka pire nani pépé kali ne bazwa pa espace wana ya bayaya a recruter badadi di Kambala la plupart ya bana ya tout choc soit bala ce que si je me trompe pas. Tout choc soit bala. Soit bala il y avait na biso siatula ezaki entouré car na bana ya Sandoa, Banalia, Farage, Opala. Ezaki sali azaka na mwa bana kimbangu ndambo. Omoni ba ve dadi ndesko ba banda ki wana, ba ve biso to ya to ba petit to ya otala bango. To otala bango avio arabogar. Vie moi za bien to le beza que teke soka muta kufi to beta masolo to ba masolo eza vérité. Aux hommes on a dit vieux mot quoi ça qui bien vient n'anga ya mabile à Kasavubu et l'ingolo ba qui artiste ba kufeli mais bana Kasavubu bana matanga bana Kasavubu surtout bazana na matanga moko ya ba pilier moko ya ba généraux ya Kasavubu o atanga kombo ya Kasavubu abetaka tolo na kombo ya Kasavubu atiki pe biso. Très bien. Bonjour landa biso vieux tout le temps dans l'émission bana Kasavubu kenda poto moyebi Dadi Kambala donc kaveza na matanga to perdre Dadi Kambala ntutu kitomina. Donc banderole fait mata vraiment na Kasavubu moi na poto au Kenda Canada au Kenda Suisse au Kenda Chine aux autres émissions tu as mis Christian Shoga na yende tozo beta masolo na à travers émission alelo spécial Dadi Kambala avec le fondateur ya bomoko muto bozo mona lelo bomoko zo ça succès muta pesi idéologie nango vision nango za Christian Shoga président Dadi Kambala ko fait vraiment na maladie ni bon solo na bi na ibi malade Dadi Kambala na kosi c'est là ba rumeur ba malade comme bilé. Si ko muto ko pesa biso pena vrai maladie Dadi Kambala kufi ezaka médecin. Moi si n'a été mais médecin. J'étais médecin. Médecin ba 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 kati pété. Ouais. Akoy ba pe kati mususu a lobela binote a bombi. A otala o aza fort na batu nyonso oyo aza esprit fort o ko bomba makambo oyo ndenga obetela solo. Muto pe so esprit fort obetela pe mutu solo te.
aoti kaka ima au gardant comme souvenir à malade ndeko na ye akufeli frère malade ya avait na biso eza médecin mtayebi mais o to yo kana ba rumeur alobi soit disant pancréas ou pancréas soki biso balobi cancer de foie cancer de poumon cancer de cœur tout ça balo interpréter na ndenge na bango mais tout l'auteur retenu que Dadi Dikambala kufi na Kinshasa kende NDT et na yoki kakine NT ba opérer ki na hôpital ya clinique Ngalima voilà puis ba opérer ki kuna ba bi malade azaki nango ezaka na bato ba bi soki maladie ya pancréas na soki ba cancer de cœur ezaka na 10% ya kobika 10% obika selon ba médecin des alaka na selon ba rumeur jusque là on a confirmé que nous avons pas boyé na lobi te na ba confirmer makambo ngana oloba eza que obiso pe to yoka kaka to beta pe ka lisolo nde to yoka ba selon ba médecin de balobaki mais jusque là non on a l'information il y a vrai maladie ya vedanga Dadi Dikambala akufete mais abelaki ko ba tunyo so ba belaka ba to balongola eloko ke ba comédien bozotela na ba poison ba comédien bolingani te eloko wana bandeko na biso balongola yango to a vraiment na besoin polémique te surtout ba chroniqueur to singa na ba chroniqueur ba journaliste ba fan to wana vraiment te makambo ekomaki na matanga Chiko Pululu ekoma na matanga ya Dadi Dikambala te parce que la bonne prise de conscience et comment kota président c'est non et ça au fur et à mesure mais lobi maramuso to ça l'appel à TV to ça na biso nanko na lobi na banko miso pe na TV na lobi na banko ngamo na bi ke on ça nanko mais mo ito ke moto nde na oloba bosiko Christian Sugar qui parle babilo miso mona ba fertilité wana miso za kanko na ibe na bi te na oloba nanko na Suisse batu miso na mitema bongo mais oya kufi ata vie nanga ya odefate vie nanga ya kasa katvubu ya odefate wa to bi mwana katvubu po Chiko Pululu aki masa nanga mais mwana kitambo après ba ko bimisa ba vidéo ba non linga koute mais sauf ezaki ba base na biso ozomona ça veut dire que non obetela ke tolo kamanga na omonite kala kutu bosala ki bo vidéo mo ebimi ya mukie quand même ba nini ba maloba na biso to ba émission comme ko rattraper biso yango moni quelque part fait et toi que ba email photo ba no bongisa maloba na biso ya koloba omoni olobi les archives etikalaka omoni ba image etikala ba na biso to koma ba koko omoni le bo pesa na biso mote na mutu mo boye te ta biso bena naki pour na biloko muso omoni biloko muso epesa ka kanda ndeko nanga ngana Gilles poni Gilles ko koma tina ba niveau oyo osuki pena mutema obite to ke na ga nenga ke to ke kana nko eza monde art ya kanko mais à chaque chose dans le bana ba émission la Chiko akufaki na baki liwa Chiko interpeller biso liwa Dadi Dikambala interpeller biso yoka ba kombo Dadi Dikambala Susuki Ntomina tapis rouge Ligue des champions business ambongo papa bio monsieur bio mobali ya mwasi moko mukingo mwambe likambo na moto te bisengo nakoboma nzo pona tika mokili Rezo Dadi Dikambala siko tala ba kombo na nyonso na suka sukisa biso mwana maternel aishuaka te est-ce que ozomona dimension ya artiste le quoi Dadi Dikambala bolele le lengekani est-ce qu'on va voir Bomoko et Monou vivant en TPC sikamoko na yebisa yo biso na woka réunion to sala na Bomoko ce qu'on yoka ba voice mama top ni ba pesa na ba idée ba pesa idée ba lobi ke ni mama top ba pesa idée alobi ayebisi président Bobo président Bomoko na ngai fondateur alobi ke na ba secrétaire bali le quoi ba président Ogi Nseke ayebisi alobi ke non tomoni ke place Dadi Matanga ezaleli eza vraiment mukie en plus banzela nyonso bakangi ba voiture ezole kaka wana poto eza makasi côté wana mvula pe soki beti place obatama et ozate soki moyen koki kozala to louer salle si mukolo matanga ya Dadi Dikambala ekobima
ça veut dire quand ici requête après si démo ya bien nde toza boy to sangani jusque là nanu makambo programme evandi na te ba situation na nungu mwa mukie moi nanu makambo evandi donc vient na situation nini est-ce que vient za ina bomoko te vient azaki na bomoko ah vedadi azaki na bomoko azaki na bomoko kozana bomoko mais tout le monde bato emonu vivant ba kotala biso beto kedaki bato bomoko yango ba photo yango ezali tokendaka bato bomoko bakendaki tokendaka mais bato emonu vivant de ba tosali boye omoni biloko na message na opesa omoni bomoko esalami mpona kosauver art ya bacomédien kosauver baartiste comédien baye badroit na bango oyo tosali yango mpona basentiment na biso te basuccès na biso te tosali yango mpona baartiste comédien to faire réveiller esprit ya baartiste kala mingi te tobanda kutu tobanda tobanda atelier ya baartiste nyonso en général tobengisa baprofesseur ya ina baya tosala atelier une semaine bato nyonso bacomprendre qu'est-ce que cinéma ezaka nini théâtre eza nini bato ebele yaka kosala mosala binene batelemaka na caméra te il faut avoir beaucoup de moyens si tosalaki toza dans les bons tosali association oyo te mpona koprouve mokili tosali association mpona koprouve les artistes comédiens te tosali association oyo mpona kotombola baartiste comédien tokenda ata na 50% ya réussite ya vie ya baartiste lelo vi na biso dadi dikambala akufi tolobango chaque fois chiko akufaki masirika nako na photo mo ya souvenir ona nango awa na peso yango bimisango toaki na oyo toina na ndako sasu mutamema biso chiko pululu na lobaki yango la fois passée chiko pe amemaki biso chiko parmi bato nyonso kedaki oyo wana 3 personnes bakubatiki biso nani ibandaki na masirika chiko pululu autokufa vena biso dadi kamba na peso photo otsela baninga bamona souvenir wana. Merci. Le président Christian Tshogwe parle aujourd'hui avec beaucoup d'émotions. Je pense que tant de Zogayo doit sentir bien âme dans son âme là na mkata mutema les a touchés. Viens de vos à l'émission. Oui, on a peine plus toi dadi de Kambala. Viens Alissa la pas à l'émission. Si on a ya na ngai Alexandre ngai le sol le naza o nazali na comment na ba passeport. Ba bien qui bateke ba te belé ba na ba bien molai ba dans l'émission. Oui. Est-ce que les lots la vieille dadi de Kambala ndenge nini so ko pesa idée tant que fondateur à Bomoko. Il faut que na pas du peuple la stade de Marty toto les lèvres. Jusque là lokola naza musapi moko na minute soyo. Nakolo makamundo sur la beauté. Il faut tout vendre. Réunion salama. Et salama. Toyeba ndeni tolela dadi di Kambala mais et ça passe si tout ça la émission to lo ba kaka pour na batba okufa. C'est vraiment pas si. Et ça vraiment pas si na côte Salem sou côte Salem sou mamo livre tant mususu na ba bêtise moko boye. Dans le bien par rapport à batu mususu qui cite le nom de Bamo Livre na makambu o écoute taliété ko citer comme maman ko citer ya première dame honoraire c'est-à-dire ça maman oyo aza ko sunga biso mingi une dame qui a un grand cœur qui aide des artistes mais aujourd'hui c'est comme si aide naé comme ouais c'est un bolo ba mabe à chaque fois soka bia kanga maboko bino mo boyebi passion to na Congo passion artiste comédien bazanango to bundaka na musala poto sepelisa bino bato botala biso mais quand même bozana mitema yemo bobetela ta maman na maboko boyote malgré pas si attaque au finga mais mais président pourquoi les gens aujourd'hui disent de n'importe quoi lorsque aujourd'hui la comment dirais-je la grande dame la première dame honoraire vous aide pourquoi les gens disent de n'importe quoi parce que aloba yango yemoko aloba ka que musala oyo alingaka sala ezaki théâtre alinga musala wana depuis azaka Goma stango sa ba commerce ba madeso sa mama oyo alukaka ti lelo alukaka mama Olive Lembe ti lelo aza mama oyo alukaka ana bilanga bakonaka bapondu babalusaka bansango asala effort wana yako asungaka biso moko te dernièrement na ototala mwana moko azaki na problème ya handicap na elongi mais faut basala mwana na opération ça et c'est combien mais quand maman a salango a un intérêt ni derrière moi elle fait ça par l'amour oh nzambe bolingo nzamba pesa ye na mutema o mali ko kaba Julio ba prenango na mukolo te ba bota makanango ko kaba vous comprendre maman na na cœur ya munene ya ko sunga lelo tango bat bolo balem sur n'importe quand sur elle so abia kanika sama boko
tani mabonda sunga bate bebele bazui banda kulelo na théâtre oh il aime sous gouvernement ça là pour na biso petit na poche ya mbongo na ye na saki na fungoli na mbongo na te kala msu makala poti lelo alukaka akabeli bande comme susu lelo ba futa bandako bande comme sou baza na diaspora ba ki kolela chiko pululu grâce à maman wana tant so donc ça tam so yede ka bato ba na Congo mais bande comme sou ba na diaspora akutana ba maman mususu na Dubaï ba maman ba kolela ba ki na azai kotala raisonnement na bango te maman na ba bitoza bana na maman oza première dame c'est la première dame maman fungola saki akabela ba maman na ba utaka Europe ba ko sumba quelque chose moi ba ki bo ba kisela bana ta ba biscuit pour bana balia mutema ya maman boye vraiment to mikano ko longola ye na ba makambo so bo finga rande bo mesanisa ko finga biso mais je ne pense plus que nos fans ba ça sous makambo wana ba comprendre que bandeko yo ba ça l'effort pour ba continuer ko sepelisa biso photo soutenir bango yo ba kende dans les bons ba ko maluko ba artiste pe mususu pour lobi pe ba sala ba fondation parce que toi pe na ba idée wana ki na sala fondation moko boye Belleville Kandi azana fondation aidaka ba orphelin aller saka bango abebi ça combien quand il fait ça il fait pas ça lango pour na orgueil a ça lango pour na amour parce que elle est orpheline a ça lango pour na nzambe na likolo parce que la Bible nous dit la main qui donne c'est la main qui reçoit aux hommes on a changé sujet émission non tu parles bien dans ce sens au monde on a ngai na koloba bandeko na biso balingaka biso pena dans les bons bomeka nano totala nano totala po buta parfait totala kama bete totape bolamu. Merci président Christian Shoga en un mot qu'est-ce que aujourd'hui yo tikali nango ya image ya Dadi Kambala image ni tikali ya Dadi Kambala bon image dans la vérité on a tika na l'image de Dadi Kambala likambu na motuti Dadi Kambala je ne pense pas tika moni place à sécurité maman nanga kina na Samabili ça fait 20 ans maman nanga tika âge à carrière nanga âge à liwa mère nanga 20 ans ngo toi 2020 mère nanga kokisi 21 ans 21 ans d'âge ya okufa Dadi Kambala na tika mona place à sécurité on a la vérité vie wana muta tout monde là na ville ko anga zate ba masa nyonso tozalaki bato atumula ka ba Jinola ba Da Silva Ilunga tozaye mona ba Bobo Manoka le président ya bomoko omona to tumula ka Dadi surtout soto na shaba na kuna image moko oyo Dadi Kambala to tumula ye natali image moko eza awa ya video tolo bato lingana eza bien bon ton na moni sai na moni Dadi Kambala na moni Leya image yango eza ezo couler pe na ba réseaux sociaux déjà oto yemba wana ngana obeta mulangi ouais ozomona omoni bomoko esala geste bongo boye moi tema to na kombo ya bomoko bomoko il faut ana lit belé ya osala bomoko il y a aussi sa polémique il faut tout comme sous bomoko dans le vrai. Ça veut dire tout le monde a NTPC et mon vivant. Si, peut-être, on a raison. On m'a dit battu à Tokanisa. On m'a battu à mon vivant. Pour vendre la place moko. On m'a dit battu à mon vivant. On a collé nos vérités. Bangonde basala ba créer polémique. Bangonde ba comme ça ba ta rancune. Mais pourtant par contre ils sont dans le bon parce que notre la Dadi Kambala lorsqu'il était encore vivant tout le monde ba image dans les réseaux sociaux tout le monde yango na chaîne de télévision oh bino bosali en coulisses sans pour autant les autres puissent voir sa présidence. To sali yango bongo pona au moins plus stopper sa message de Dieu. Le boko epesi na gauche droite et au gauche gauche droite ça y est bâti. C'est ça devise à bomoko. On peut faire pour quelqu'un. Non, ça la pona Gilio. Faut battre baye bagaki na okabela Gilio pona ni c'est l'orgueil. Nzamba linga ngote. Na okabela Gilio po batu ba mona nga c'est l'orgueil. Nzamba linga ngote. Soki na pesi na gauche droite c'est baté Gilio. Ah, toi la simplicité, c'est pas venir simplice à Undu. Tant na pesi biso to mone longina. To mone longine, mais apesi na coulisse
tout ça la pana biso ne to lobby que tout ça la simplicité pas simplicité undu so na moni bona kanisi na moni basi lengi na moni ser na biso ambi lengi ozomona ça veut dire que biso c'est ça devise à bomoko tout ça ba orgueilleté c'est ça au biso to lité na théâtre o ezozanga il faut elongwa seul longwa na théâtre je te jure au monde na théâtre tambu batu ba koma na bala batu ba koma bien Bien tiki bana combien na éviter papa ya beaucoup ya bane papa na bane belé na éviter na zui tante la zoave na le temps les moi nani te wana komi te to tu na ba question na éviter wa na éviter maza papa bane belé mais bien kufi na maboko ya mwasi moko oui ah oui akufi na mwasi ya mwasi là ni na bosani na pese mbote aza pembe boye na bosani kombo na ekiminga mbote na mère mes condoléances toza de cœur na ye toza ba leki ya mobali na ye toza pe mibali na ye na ndenge toloba kaka toza tobunda pona mobali na ye akundama bien toyebi kene topesaka mbela boye notre première dame honoraire atika bisote Maman Olive Limbe. C'est comme si le loc charge nous surtout à matin à la bino. Des besoins pour comment couler la gamme Maman Olive. Yango siko moni bon moko payé. Ouais. Pona to linga karaté ezala kaka Maman Olive kaka. Ouais. Parce que aza mutu lobi pe ko ikolemba, aza pe na engagement mususu. Po azaka na âge aza na ngote. Âge opusana makanisi pe ko changer mais makanisi na okabe ozala kaka. Mais tant mususu tant comme mukolo comme pe na ba charge mususu ki mukolo comme la taper nzoto. Senga ke biso mon à travers bon moko tolinga les artistes est-ce que baba ndo zo makamna ba mo en main. Omoni makamna ba mo en main yango asso bon moko. Bande ko nyoso bana bande ko bana basala théâtre. Boy bisa bango botina ba ya eza gratuit. Eza ba association ba pauvre. Association ba to ba mila que ba na ngote. O bozo aider sans pour autant mokilé ba. Toi là ba photo yango to kena ta dadi di kambala to boya. Est-ce que moi ça dadi kimbala a ça la makele le tendenge moi ça pour le comme ça lelo. Je ne pense pas parce que avant la maturité. Sur mon avant on a parlé à ba rien. Alors ba rien. Ça veut dire atigi makamunyo sur maboko ya famille na famille artistique. Alors ba rien concept on peut ça y est zala budenge moi sali aussi on dira sali o ezabodi histoire ici là ka era histoire no c'est mais ça peine raison na ye parce que pour le atiki charge bana je ne pense pas que bon hôtel ende bon mais bakenda nango bongo te omoni makambo bakenda nango bongo te makambo bakenda nango ki baleme nzamba omona yo nzamba otala a touché mutema ya mutu moko kaka biso vana ye mopo vani pia ka jilio bien pe la palais boelem susu 500 francs transport pour mikolo kariate bien pe suka 500 francs transport des fois là biso bona nga na otama pe na carburant yate na vandi sa car pas présent dit na bimi sula na ba car na ba taxi na vandi sango na na la si bat ba mona nga te ya nyoso ka car mais carburant zate ozomona nzambe na likolo amonaka okobenga pe boy soka to sa émission so ina boyaki tant mususu ngala mona mutu mona moni ateta musu akabelinge loko o mona ça veut dire à travers yo nzamba sala kaka aotala mutemo na nango atala mitema na biso nzamba na ye azawa na yebi jile ndo tozwa da bo nzamba yebi aibi bato bana ba vrai cœur sans chaud mais ana mutema malam. Merci président. Un numéro de contact parce que tu comme Nasuka. Et on a senti que le motema no mobimbo kimi pena polémique. Tu na lobiango parce que polémique eza ko aboutir. C'est comme si liwa pena avion de Kambala est affecté au makasi. Ya pulu pe affecté ngai ya. Mais collègue ote. Et affecté ngai makasi. O mobilo mso saka o vando tali no gobi ya mukilio eza na ndenge to benda na biso to makambo na musika ndi bat ba memela. O mona so ka makambo show. Mais muso ko vandi mais bon moko esa la geste mo boye kalate kota la pe bande ko mususu po biso sa bits na biso sa ngona te ya ko aider batu on eza bits na biso te bits na biso za ki eza plus eza on a ko tombo la télé dramatique na biso ko faire réveiller les esprits ya artiste comédien oyo bayebi o bazate baye ba droit na bango le lo ba mando sa so ba misala pa pambate photo se révolter biso nyo ensemble poto ke ni to lia siko lipa ya bien. Togo va na peto bito au théâtre pendant 6 mois.
solution ezwama parce que bomoko ezali bomoko tobenga lokwa Mandela lelo soki lelo Afrique du Sud lelo ba koma danger lelo bazali za grâce à Mandela ça aura 27 ans de prison pour l'Afrique du Sud koma yangwana ça veut dire bomoko ezosenga sacrifice sacrifice ezali nini et aux alana bateau ba ofinga biso po ba déstabiliser biso ba okena ba niveau mo ba la biso ke bango ba leki biso problème ya te biso to saka comme comique ça parce que la Bible lobby l'humilité précède la gloire. Merci. Voilà. Un numéro de contact parce que numéro de contact des alliés 089 plus 243 89 40 23 058 plus 243 89 40 23 058 sobo benga direct WhatsApp na pena yangwana on a sala la banga soute pour les na banga na pesa pour ba obika ndenge zala jusque là to moni ke photo solo la pena na ba to ki ma pe ba te po ba na besoin to solo na bango de ono artiste fali pour beta le 28 wana kulutu na lela fort wana na ngai na lela arena félicitations na beta parce que yonda le sabana ye abeta bateau musu ba tsamite mama beza ba compte sa rendre ndé o ba vrai combattant ba comprendre ba faire vous comprendre combattant zaki mutu oyo combattant za mutu oyo combattant zaki mutu oyo litaki pona mboka pona président Honoré Kabila Longwa président Honoré Kabila Longwa na idéologie azui a pesi passe atikeli pas nani le grand pote Fati béton atikeli ye ya zongine siba machine arambo ya zongine sima atiki na epo makamwana esalama na ngoti atikeli yango lelo président Fati otambusa mboka ninga otambusa mboka vraiment voilà ndé Congola lingaki ezaki bogu alors pona ba combattant je ne pense pas ba combattant ne bazana ba dogo ba lingaki président Kabila Longwa honoraire à Longwa à Longwe na ye na limite combattre kombeza le susu combat ce que tika ya nini il y a quand ça rendre so quand ça rendre c'est que comme mususu pour muto raisonner ka luka mbon na ndimita ko kivanda na prince Abexi fali yo okobeta te non ndetse kuna lela vena ngabo kechu premier vena ngabo kechu vraiment na tala ka ils sont kofeta bugla le kondo lela vena ngabo kechu premier fort ce que l'on a konda na vena ngai excuse ngai eza koloba pourtant que nga na tala fanatique ne banda dans la mona mukie ba suédé pena imae pele mongo o ngana ye bisalela ya pamba na boy ko bina po ba na changer titi merci président na sali bon pona vina ngai kechu premier poye bake na zala fanatique na ye banda bo mwana na bizi pour na mwana na on a bien bokila le kondo vila ka kemikili tu es comme on a vu na biso mabeli ça rappelle calame après ce qui pouvoir mabeli ça tika biso qui ça c'est tika les vide musique folklorique ya ba mongo eza les sous ndenge zaki te ba rene loko ba obeta la bango ba ndenge musu ba obeta la bo mais bato ba bani la 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 ba viona za soute viona na bokechu elo pena na senga elo ngana regeta kama kasi sona mona vena ngai ok de balikolo on sala boye na regreta surtout pour na vena bokechu viona si les longs ngana na posa na ye côté art. Merci. C'était Christian Chora qui a parlé avec son cœur. Un grand merci. Nayalo. Robert, au Borana. Borana 5 minutes. 5 minutes ça va banga. Eh bah 5 minutes ça va banga ali na pesi mbote na bato tout ba soutenir ngai maman na Kingston na la suédoise. Bah il faut on appelle groupe président. T'es zongi déjà. Les gens se zongi da banda ba tournage na signé coup de contrat. Na chaîne na monene o lelo ba otala ya net na signé contrat na Bellevue TV. Premier film na na tournaki to sikera bilo amike matanga pesu eye titre na ngweza village Kandi village Kandi ça dit komboka ya Bellevue na tsango village za façon ya opesa merci ya ko rendre hommage pour ngai au dédicacer ye pour na contrat apesa ngai chance parce que ils a chaîne na ye malgré ancienneté na ngai akoboya ne pas Rolanda balinene mais alobi que non Christian Shoga na besoin okoma na pesio mbongo na sombi film na yo j'avais même Bellevue Kandi merci na gentillesse sur moni il faut battre bazala boy le théâtre au tambola théâtre za orgueillité théâtre que sogi yo zanango okoma yo like sabatu kino ngana zanango Bellevue na zanango mukena zo ko sa ko somi pe karada jango musala pe battre tapage mais azana besoin non te mais ana besoin notre art et tombwana et de l'avant parce que grâce à art on a été commissaire au yazali ndenge mona ba artiste nyonso en général onorloba tozala bongo so tozala biso bongo ranki na makame belé ozana ngo souti ati biso tant toloba ba vérité comme mutu antima akoyanga
au moins mutu apena kabla mutu antima so Bravo président la vérité photo la vérité voilà nalinga pour le bar sans complexe ça il complexe nalinga na sali oh tout mutu so sali na kasa kin en tant qu'artiste nga sali ouais ba balanda on la cima tout succès à bato bela ba Orlando bato ba lo biso so allez regarde beta les passés bon les passés na biso CV ali les passés et les passés ba mambo yo saki na tiki yango CV so que so musala même bato ba sala ba caoutchouc pour que ça les mususu na place bon na hôtel mobo ba osenga yo classe oyo tangi classe oyo les présents les passés il était on a les classe tangi les passés et non mais faut beta les passés c'est ça CV à mutu alors ba mbote na na Doudou Makangila nono Makangila le temps présent kulutu nanga ali sala ba mbote belé mona kasafu bana kasafu no suma na Europe so bosali WhatsApp mo pona kasafu bien Facebook mo page Facebook moko numéro de na PC yango wana ça la vraiment bien to mekano ça la organisation à part à côté art mais bana kasafu pona dadi di Kambala to ça la pe choix na ndenge na biso bana kasavu de bana lemba basala bana kasavu koto wana pena bana kasavu bwaka moi ko lala ki so c'est orgueil mabe bana kasavu de ba ko lemba bolito lemba trop bana kasavu to tsika na boye na ko lemba to tsapena ke ba biso to ba kolo centre ville bato nyonso ba orchestre bato nyonso ba ligne politique ba ko tia ba siège na Kasavu premier président premier président ya Kasavu bureau na parler na ye parler na zaki na Kasavu ça veut dire que biso bo ba la Kasavu to lala faut to télé mato la ça pe que no ba lemba ba ke bo lemba boza na lemba na bino komi na bentelo et boza la kuna biso pe ba la Kasavu bobolé ka victoire merci bozo mona ça veut dire mambote nyonso na bato nyonso ba la ngai Bobet Sam Fernando Joli 12e Morgan Bambote Belé Toto Lia Bambote Belé Sylvie Gameron Lissi Balingi cousin nanga propre Dadou Koutoma Emerald Ngizulu tante nanga Adel Mandoka Chantal Mandoka Papi Galka ba l'écran Kirikou vraiment na osenga pena na nani na Lissi Balingi oyebi yonde kande o solo la Lissi Balingi Bambote Belé Emmanuel Mazoa Grand Jogo motema ya Grace Koulé Bambote Dabilo na ministre na biki ba na Belgique mbote na Jean Kasusu la Kilijo coach alongo joueur comme une coach vraiment Jean Kasusu la Kilijo Iska Alenzo motema ya Iska Alenzo na bosanité Maman CC ya héritier Watanabe na Lolotte Molisho Mbote Belé place Azali Mbote Belé na Jean na Patuka Bango crochet courte mais diabolique Patuka Bango pertinent nga le fort là ba joueur aksinga ba camarade nga bangwana Axen Zola wana leki na ngai na Militso Bambote Belé wana joueur Mazembe deux fois te na Militso wa leki Axen Zola na Mazembe azati to longolka bansel ko ba Patuka Bango ba putu trésor dia begu to beta so comme tour ya gaga to beta su masolo na ete na Lubumbashi na moni nani Mercedes Zema Epinops et Lubunde Fabien Zema batu nyonso na Lubumbashi batoto ya Lubumbashi parce que wana za mboka na kenda bayamba nga bien papa na pesi mbote na papa Sami Emerald Chocholicho na papa Sami Mbumba Emerald na pesi bambote belé na pesi mbote na batoto nyonso ya Lubumbashi bambote na bino na Afrique d'ici na moni oncle langa propre Alili l'excellence Abdul bambote belé Alain Poupa Master King Indabala Captain la plus belle femme du monde wana serre na ngana lele fort sur la bien champagne overdose na Captain wana info kapa Kiki Kayembe de Paris maître Raisin champion ya solo na poto na moni subanani vraiment batu ba belé sauf que na pesi pembote na Pressé Boaki Pressé Boaki Christopher Wina qui est président hors sacré Wina c'est-à-dire bambote na balifanto bambote na papa abotanga pe bambote na yo bambote na batu tout au balinga Christian Shoga vraiment ba conseil na bino hein ngana senga plus ba conseil na bango ba pekisaka ba finga ra mutute ba gangela ra mutute mais ba approchera mutu pour tika likambo bagangela ka été bafinga ka répété ba approchera mutu
basololaka na motu opesi conseil nde moto acomprendre ke no bato balinganga mbote vraiment na badiaspora nyonso towana matanga dadi dikamba na bato baeskize nga ntango mosusu nasali mesini moko boye parce que côté attitude bato balinga yango te yo okufeli okebina omoni nasalaki mpona ve nanga bokechu mpona honore ve nanga bokechu voilà très bien topesi mbote na ntula di ntula ya Laurent Sokoko topesi mbote place ozali papi bonza monzali moto moko bien topesi mbote ya papi matalatala topesi mbote topesi mbote nabosa te basilengi ambilengi bambote ebele basilengi ambilengi topesi mbote na code ya mboka ya Willy Musheni ya Willy Musheni pire via ba petit tout ya Willy Musheni code ya mboka topesi mbote na Jojo Mandigi mapata prêtre topesi mbote na nani lisusu na Roméo Teka na Allemagne wana topesi mbote mon neveu mon petit frère topesi mbote na Blondie Teka Yvette Kapesa mwasi ya Blondie Teka topesi mbote na batutu basepela na émission pesa logo je logo di ya Laurent Sokoko tout la di ya Laurent Sokoko yango selo sukola na mbula yango ya Laurent Sokoko pesa selo sukola na mbula yango na vandi plus 243 89 00 60 la simplicité plus 243 89 00 60 149 c'est plus ça Wundu merci parce que opesi biso espace ciao L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.